Oui, merci vraiment, chers internautes, dans CP Limakas, parce que je sais que vous êtes tellement nombreux. Partout, et c'est comme aussi que Zomabino, à travers le monde, vous l'avez mingi chaîne Bolingaka. Emergence One TV. Emergence One TV, c'est la chaîne où vous avez Melabino Bassangwa Malamu, l'actualité de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui vous permet aussi d'accueillir comment est-ce que le monde, surtout République démocratique du Congo, et surtout Kinshasa, comment est-ce que ça peut évoluer. C'est votre humble serviteur, Arnaud Mido, M. Sapis, dans l'émission Bolingaka Mingi, Kinoiserie. Et dans la Kinoiserie, à l'autre, vous avez un jeune Congolais, un Kino, au pénal, la maîtrise de Bakino, il va nous décrire qu'est-ce qu'un Kinois. Un Kinois vivra en Ningeni. Et là, on est Kinois à la Capé, Kinois à l'Ingaranini, Kinois à l'Ingaranini. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau, c'est avec lui que nous allons parler autour de ce magnifique sujet parce que il obami pe moi mingi. Kinois boye, Kinois boye, Kinois boye, Kinois boye, mais lelo, tout canon moi n'amboka. Merci vraiment. Et déjà, Zaroko t'a déjà invité Nangai. Azaro tout le monde a représenté sur ce Tébino Mobosi. Excusez. Voilà, bonjour Nayomido. Oui, il s'appelle René Abiri déjà. À Oumen, le monde net, information et évolution, il y a la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Comme je le disais tout à l'heure, que je suis avec René Abiri, c'est avec lui que nous allons parler autour de ce sujet. Qu'est-ce qu'un Kinois et un Kinois se comporte comment vit un Kinois? René Abiri, bonjour. Voilà, bonjour Nayomido et puis bonjour Nabatutu Bota, la au monde entier, partout dans le monde, sans oublier dans le salon de coiffure Cabral, dans Nakatsa Bandal, précisément dans Avenue Casse, et puis sans oublier terrasse de fan d'Arawana, Avenue Genakas toujours. Nazalia, question de René c'est un Congolais, Kinois. Un vrai Kinois. Donc un vrai Kinois. Vraiment c'est quitté. Donc René Biri Mabotami, donc Nabi Kopakin, Marambutu, résultat tout le cas positif et négatif. Donc c'est que il faut panza ba Kinois. Voilà, tu as panza na yete pour nous décrire tout pe ko panza ba Kinois na ndenga mabe sopendengité. Mais la vérité tout le bas. Na ende pour nous le est-ce que la vérité? Comment un jeune Kinois a vivra parce que ndé tout ça tout le monde a Augustin Yuma. Augustin Yuma prêtre na katsa bandal akanginga egorjo depuis le mateti siko pema na habité ceux qui nous ont anda onengeni ni Augustin Yuma donc bambo théâtre depuis quelque part rota la biso donc tout ça tout solo là ça ba vraie valeur ya ba Kinois ba op faut ba changer ba make-up ko zo pe to ba changer parce que Kinoiserie ça état d'esprit beaucoup ça la no pe na kin mais c'est-à-dire esprit Kinois na ngote okotama no pe na kin mais Kinois eza état d'esprit. OK, voilà. Sentir déjà vraiment que ce côté na ben abiso et d'après René Abiri avec tout ce temps que tu passes à Kinshasa précisément et essaie un peu de nous décrire qu'est-ce qu'un Kinois d'après René Abiri. Voilà, René Abiri, pour mieux faire la différence des Kinois, j'ai eu à marcher aussi na Kenda Kiboma Matadi na Tamboli même tina Kisangani Braza aussi na Tamboli donc Nathalie na comprendre que nos Kinois à la kana ba kiye moko boye kaka kiye yango wana siko ezali état d'esprit état d'esprit un vrai Kinois a mutumo balarano ouvert un vrai Kinois à la problématique un vrai Kinois c'est bon parler un vrai Kinois c'est-à-dire que si tu es un bon Kinois au sentir que tu te retrouves au côté na mutumo malamu mais il y a des Kinois aussi dans les mauvais mais bon. Un Kinois dans les mauvais mais bon. Dans les mauvais mais mal nécessaire. Bajara ba mal nécessaire. Comme il est là, babenga boloka ba impressionniste. Moi le roi héros to ça les bisous toi 16h. Donc yé ma bouba quoi la ligne manon a parlé. Alors c'est la temps super ou ta boulot ya passer ba biso tout les capé na betana. Au fandi ma bobi que père a outi boulot so zongi père oti que le moins $50 après komoni ba massa au bimi prêtre. Wana siko faux Kinois. On a faux Kinois. Ba na indro saté. Ba Kinois mo ba lingara ba chéri trop mais on a no pe na l'arte. René Abiri. Donc au quotidien chéri ngo score sengo mo kelenge au comme ce qu'on becte siko ba système à 6-8 yebisanga. René Abiri. Et comme problème. Oui, René Abiri. Sur ce point au cause en a moins raison. Mais tout le monde n'est pas comme tout le monde et tout le monde ne vit pas aussi comme tout le monde. Si Yazola la naïti 16 wana, c'est parce qu'il sait que azana ba moyen ou cette famille. Nathalie ça une différence parce que Kino li kolobateka kobota manakin. Parce que la plupart na biso tout touta. Ba source na biso ba uta.
le Rwanda tinga Renabir nga père nanga uta village ayaka Kinshasa par rapport à recherche makambo epesi ba abalimer babandi ko bota biso siko na kati ki donc c'est père non de village yo ndé kino ngande da bota mi na ki mais source nanga eza donc ça veut dire que muta bota ma na kini vraiment à la rater muta bota ma kina muta bota ma na kini à la rater nga na bota mi na kini te mes source nangai te wana origine oui kasi ya ngwana natali so ke note na kata na kata Kinshasa awa muta koloba ke note origine na ye ya la makini wana seka kosi pour moi na matadi biso ke no na la mama na matadi ndimelela ye parce que parents na ye ba origine na ye bana ba koko na ye ba la wana ya différent na biso ya ke il faut lukozwa avion déplacer au coma ya ngwana na biso ke no kozala kinois ezali état d'esprit ya moral ya état d'esprit parce que esprit kinoiserie so zuango ce côté là na sens mabe ko makuluna ce couture na basa ya le roi diamba esprit kinois ya le roi diamba ce couture au revara au comme au tigala ce couture pe esprit ko lamuka et la musio pe makambu. Alors que diriez-vous na bateau qui ba kinois ce sont des paresseux? Bon, les Kinois ne sont pas des paresseux. Les Kinois vraiment en nature ne sont pas des paresseux. Ce n'est que les opportunités nous a été toujours données difficilement. Un bon Kinois, musala taibi musala anate ataibi osala eloko anate ndeti ngane na benabi na musala ki architecture te mais sobo bimisinga ke notere na biria mutu tala si monsieur au moins ni maître architecte on a bando betelo masolo yeyo donc ça dit na minute wana mabuka na sani adaya nondi mangomba la moko oyebi chantier ni nyona kuto na fondé mamo suna lisolo c'est bon Kinois qui courageux na fondé ba mona lisolo Bamo mo immeuble on a silisa ki yango ba pese yango ba fola donc na beto no mata wana za kozala ma misu makasi parce que tu ne t'es pas passé par la formation au linga que non faut ba bengi musala mo yo ke sala ka posa kino je pense que ba tapoto ba tapso ba comprendre un kino yo ka ndenga fonctionner ndene na ko ya beba bino boye binga te mais yeta musako za yebinga mon major abele lingamba mona nzela mon major engamba mona oya wana mon major bonyo utanga pe na fete malamo ya na tota la général kabidja fanda à côté na kuti tenda bisinga na lande na commissariat provincial problème ni nyosa non te bakangile kinanga papa yo kangile déjà dana belelenga da mon major wana etikali bango to kia etikala kianga pe mwana sopa subul et ate moi major yo sala na tenga sala na auditorat bani tout ça là carré c'est bon libérer papa so na 2000 francs PC amela secret ngana ke général ozelanga na service nyo se rolega bo benga na chombo qui a na longwe mais est-ce que ba comportement genre wana vous trouvez pas que un Kinois pour escroquer et à passer parce que moi escroc mais faut être clair non Kinois la escroquer Kinois la escroquer Kinois la escroquer mais tu vas se plaindre dans le comportement et Kinois ba ninga tu ba village ba intérêt ba paysan quoi ceux qui va ici ba émerger awa Kinois azo comme ma passe ba yaka wana mu ville non papa na ndenga bien na ndenga faute ba prêtre wana tu yo karabala la province à toi la en États-Unis sera équinité c'est casé l'autre côté sans impact sans idéologie oui sans impact sans idéologie mais pour critiquer Rabango pourquoi parce que moi je émerger dans la ville na bino non mais il y a chance et ça opportunité et puis ça me la ramontonio so Dieu fait grâce à qui il veut tout comme peut villageois moi pas ça la pas côté wa mais nzamba salinga grâce nzamba salinga grâce koza la kino likolo bateke non na la na paradis te nanga ka mutu kande na zongi sune bana lobeke no de kinoiserie ezali état d'esprit esprit moko be positif kino liboso na ye amudo herbinu bomona ke makambo ane simba te ye amona ke esimba do ata ezwanga ina ne 3 ans papa nanga na sala ke mission dernièrement na nganga ebisinga abi cardinal depuis la bande au teka ba porte-monnaie magique na sali constat ba te belé de moins 99% batamikili ba sombango batamikili mais na Kinshasa wa pia kezali gambara ba jeune ba yaya bazo kemba na monya ta mutu mota yo somba porte-monnaie magique c'est que ba prière ba kino ba salaka ya la solo so to bito keno na ndenga ba province au moins la que province le o ba prière à moi de trop
le roi capital était biso to prière même tina bata Goma tu prière élevé alors rendement nango mais c'est la paix dans la république papa nanga omoni kinois s'il vous plaît kinois ko yeba ote pe ceci ko lala bref année et l'équipe il y a pas 2 mois na fait na parler na Kasavu bu place au bando ya wana da moni leki nanga 4e kutani il paraît-il batuma ba uta ki village ba ki Kinshasa na mwana na bomo ba mobali ba se perdre contrôle ba venir mwana wana abungi nzela moya ko zongeza te leki nanga mobali est-ce que ayebi mwana na ayebi ete mais a ramener na ndako la plupart abato ba sungara batumwe belé na mikili wana so landeli bien mingi ala ka ba kinois po kinois aroyambo na parler na ebiso ndeka basala biso mabe. En termes d'hospitalité, les Congolais, soit les Kinois, mais majorité des mails, les Kinois. Oui, même matin dans village, il ne faut pas penser aussi qu'on fanda et ça est moins difficile. Mais bioté ba message na autre état d'âme no ba maîtrise. Parce que biso ko na Kinshasa awa toyeba ote to peso endroit ko la place ko sokola ainsi de suite. Non, sur ce point pena ba Congolais ba Kinois précisément baza vraiment côté na toche bon moi très bien. Mais ce que là biso to autres déplorer ma casse na Kinshasa zani. Eza ki songi na ko boma batu na ko boma badalesa sinini ozaki na mutu bosololi apesi mkongo tikeli ko tonga ya yekutu mendre yekutu logote yekutu alata bien la plupart ba balaka na esprit wana ce sont des complexés et alors qui sont des complexés des gens qui viennent de l'intérieur mutu lokwa uti de mbandaka tikalo mona hôtel du gouvernement de un homme non saut de mouton et non qui a bouler ce qu'on va bon et porter haine et porter jalousie. Vous comprenez? Il y a un chef qui a quitté donc par rapport à l'image. Donc c'est-à-dire que un qui n'a pas complexé. Non, lengo nani. Batu musubo mona ba danger. Na Kinshasa awa. Soki Lil Wayne, soki benani américain mo ba yaka awa. Américain nani wana? Américain mo ba yaka la Kinshasa. Ngai Shaggy we amtaka. Shaggy. Shaggy aya atelema kutu na kwa dibaboma. Bana bandal kara nani olanda Shaggy. Donc na Kinshasa complexé à la raté. So muta complexé c'est que a wuti babi uta aye Kinshasa umélité mbala moko poto. Complexe. Tola na bela teleso tola na façon sur la défendre les solo na biso. Et ça la rabango ndeka moi passe. Mais qui songi vraiment et la nango presque partout. OK, ça va. Merci pour la réponse là. Mais tu as un problème mususu. Lelo toyebi lelo kina musala na ega mokonzi ona linga kaete ona na quartier azo finga mais soka lekani awa yena ko telema no betele maboko ye moko état d'esprit na eloko yo zo boya kaka yo moko muto ke fanda suku no ke ondima yango ezaka nini ko zanga to ko banga ke OK boloko na bien ngai na kinois donc kinois aza mutu moza facile à manipuler. Donc kinois ça la toujours musala na e boulot na toujours donc prévané biso ba kinois ba ko salir vraiment que Kinshasa ezali ba ndeko na biso ba utaka na ba province aroya Kinshasa au moins musala au kinois zo boya 2000 francs au moins mutu mo ba ndimango na ba 1500 000 francs yebisa ngai. Mais ce que vous avez traversé un moment difficile dans Mboka. Yo boy 2000, mais nga mona ta na 2000 na ko somba ngata lipa ke sa ni musalama bezata. Ezaka ya moni ka ko no sa musala. Mais faut ye parce que zali mona Kinshasa awa. Toi on a des problèmes. Na Kinshasa o ko sala ke no poti sekedi alonga. Ezani nani? Ya liboso. Au moni cours ya droit. Il faut pas banda ko pesa ngo bana na biso ko banda na première primaire akende nango ti na 6e ti na université. Bataille sa moi na ba droit na cours SM pena éducation civique et morale. Éducation civique et morale et kufa. Ba finango ti sans impact sans idéologie. Il faut pas zonga non na makambo wana. Mutaye ba droit de travail. Moi na tsoko la ebi que non, pouvez-vous imaginer moi na 5e primaire. Auti chika soki mama na bango apesi cantine na ba yaou na ba mai swat akende koteka omona nakutana na mwana mo bandi koteka ba kombo depuis 2 ans na kati ya cantine ala ba uniforme na ye côté autre moni 12h ebetele pas alati ba uniforme et après azu ba cantine na bombis kota mero ba koti chik boule siko tu vois la réalité sociale qu'on traverse c'est moi na wana soka ba ki ba droit na ye moi j'ai René Abir j'ai eu à faire convoquer mon père et ma mère
na poste de la police Légion Pire. Là dans ce moment là nazala ki na yeba na ba première secondaire. Na uta chik père na biso na mère na butu balé na ba mama na dispute na ndengo saranate. Ba swana grave. Na batongo Rena Birake chik. Na osonga sko na palais be na kuta ma mère a kombola biloko to pala memango chebango. Père allait na boulot. Oh, na tout dit papa leki. Qu'est-ce qui se passe? Babiloko nyoso ezalaka ezab. Ono te maman na bino ya kiawa, azwi baleki na yo, na babiloko to ndako alobi atikelo 2000 francs okende na Gombe kune pa na bino. Natali mabwe na lobi mais non. Na keiti na moni le général Elvis na Légion Pire. Wana nini wana? Wana nini? Donc voilà, il est qui déjà. Na ke na moni le général. Natali ici le général na lobi note. Regardez ce qui s'est passé. Pesa numéro pa na pesi général. Pesa numéro pesi. Batindi mutuka eke ekangi mama na biso na bandeko na ye na biloko. Bazongi songo jeep mususu ke na ville ekangi père. Place à Moussala na bureau baye na ye. So ça qui acte wana po ebaki droit na yo, to ça qui droit na. Na sala ki ngobi pourquoi? Parce que je me rappelle Ernalé na la 6e primaire to banda ko kende ba deux fois. Ba série wana ba centre de formation o ya ba droit de l'homme et banda ko exister. J'accueille cette connaissance. Bazo apprendre biso na ba centre de formation ba droit de l'homme regarder ba droit na bino pour na boy regarder les droits ici dessus ba texte sur biloko wana tout. Vu que je connaissais bien mes droits étant enfant, ce papa là maman ba kabwani. Je suis encore là à la bas âge. Et alors quand sera mon avenir? Ce que yebisanga na porta bango plate bakanga bango. Et puis bolingo ezonga. Wa est-ce que explique qui non wana. Mais un bon kino na zo biso ba ko kanga était pas soda likolo ka chine mais mama na loyengete. Kino vu que général a lancé un message, amba mon la cache na maboko. Sans problème. Oui, merci vraiment. Voilà. Et comprenez que nous sommes avec René Abir. René Abir c'est un gars vraiment bien et ba koloba, raison pour laquelle tu migra toujours ko zarazarana, to ranini, to solana autour ba sujet pe ba thème auto partagerana ensemble. Et René Abir il est là. Et puis faut yeba pas c'est ma casse d'arrêt Kinshasa. Oui, tu comme place wana. Lelo kino azo lela mbongo ezate passe eza na mboka. Mais kino esika do ça l'ambiance on dit matin muta lela passe lobi na tongo. Alors pourquoi état d'esprit na ezakani ba rappeler ba kondiye to comme ozoka mbongo to saka na biso bisala sala na mbongo. En fait, comment ni biso ba kino to abatuma betolela trop play. On to linga goza toujours bien. To linga ambiance to zaka to linga play. Na ko fanda bende tilo na tongo na lamuki nanga na ye na ata neloko oliate na fe nanga na moni nanga ndeko nanga mobali atalika bi cardinal Fatima Crobeton ayela fachelo moyo mela balinga mo débuter amarula ozo comprendre na moi pla ba ni to le pas ça to noter na bi ke noter si soit bana zongi pas à l'aise yetinda sali bonga sali bote ke intérêt que un jour ngapere na bina sani na zongi c'est l'été mukolo ngape na ozwa akobenga ngape aya ndenyi na difficulté pas tout ça lisana biso so esprit na biso ngwana. Là tu parles de manière personnelle, moi je parle de manière générale. Si ko longo la passe makasi na Kinshasa ozo mona lo wande ko nango teka ba biloko oyo sotali ba niveau ba chika za nango oya capitale siège de l'institution de la République. Et si le président de la République a la moi si na bana naï. Mais tala de gra piaka o ezali. Bana basi ba komi ba ujana. Lelo na kati Kinshasa. Les échecs ba parents. Les échecs ba parents. Non. Les échecs ba parenté. Ezali échec. Il y a République Mobimba, il y a des mauvaise gouvernance. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur les journalistes, n'avancez. Des ali mauvaise gestion ya mboka. Babiloko oyoyo, des ali ba pokase oyoyo, ba mobutu ba buka ngo à la longue. Ba pokase oyoyo, nani président nani Laurent Désiré Kabila ba buka, des ali ba pokase oyoyo ba Joseph Kabila ba buka. Ce be Félix Chilombo Tshisekedi pas salaire. Ils ont pas cassé bango pe ba obuka. Ah bien oui, merci. Balinga na évoluer papa la ngai. Tango bino ba condamner ba parents. Parents non si on a to kolia on a Kinshasa. Moi un jour mon père m'a dit François Zoloba na soki nga papa non ala quitté. Yo lingo yeba koloba français. Là mon père qui me dit ça. Pour dire quoi? Il avait des moyens que lui permet. Et puis mon père avait des moyens. Bah moyen ya te que à ça la société à l'état à ça la société privée.
C'est-à-dire que l'État n'est pas encore arrivé à prendre bien soin de la population. Mais regardez-moi ce qui vient de se passer en quelques jours. Ce qu'a fait Félix Tshilombo Tshisekedi. Basali SN. Bakangi Bakulu n'a plus de 900 quelques. Batini Bango. C'est-à-dire quoi? L'État fait comprendre que ma famille na bango ba lembi bango. Ba papa na bango ba ko gérer bango te. Po papa ko akokalisu ko gérer. Bulega papa soka zali na mbongo na maboko. Est-ce que moi na nini ngo ko telema loba liboso papa na ye? Moi mais les loba na ba koma ko manquer ba papa na bango ba rester parce que papa en est l'autre côté. Mais c'est suite moi que papa va perdre contrôle là-bas parce que moi na faut y locaux. Moi na tiazaka moi na ezaka na 4 raisons. Pour pesa ka fufu, ou pesa ka esika olala, o somme na lamba, na esika na minerva. So 4 blocs na okoki na ngote. Moi na obot papa netinga. On dit combien des études papa nanga sala. Mais il est là à Msade. Abiri, c'est-à-dire quoi? Je ne me suis jamais permis à manquer mon père du respect parce que à Nangote. Il y a un problème de l'éducation de base. S'il vous plaît. Pour mouta comme à niveau ya que a éduqué banane. Et dit que papa ko uta musala kuna na ville. Azongi na ndaku quand il a rien. Ayebo nanda amoni bana ne peut balia quitter. Et c'est aux années 50, on a toujours un nerf nerveux. Aux années 50, moi na solo bine be kia au mona banda ko beta mwana. Nga na koli papa so tika lo beta ngata. Abiri, to kana bien. Puisque nous parlons de parents et que responsabilité aux revenir na bango ba échouer na yango, il faut to make un peu pour faire comprendre les bateaux. Si l'État a échoué une part, il y a responsabilité na yé, c'est que les parents peuvent échouer quelque part. S'il faut parler en termes de pourcentage, bah oudjana nozolo bana, bah 80% de la ville de Kinshasa. Tu sais que c'est la malhonnêteté. C'est là. Bah oudjana na basa minoritaire. Comment gouvernement de la République et Zoko comprendre en charge sa population. Pour France, comment on a charge, la population en charge. Ça demande quoi? Nous avons tous, on a plein de choses. Le colbat, l'or et tout. On a presque tout. On a des richesses. Oui, parce que l'eau comme na ligo toke na mboka 20 ans après. Ce qui va paraître c'est la mboka comme en France. C'est bala mona besoin bana mboka éduqué bongo. Mais na ce qui va paraître c'est la mboka Congo comme l'euro la France. Et moi il y a beaucoup nzamboka tina nezani. Na bien quand na gouvernance c'est ma bébé. Bana belé ba bien éduqué bien ngote na Kinshasa. Mais oyebi ba te belé ba koti ba simbi ba manger ba musu ba sacrifier même bana musu pour batika la tana mi ba les miset ba cadrer ba na ndenge mo bien. Omoni combien de bateaux ba kisi. Combien de bateaux ba simbi ba kisi ba sacrifier même ba parents na ba maman na bango. Qui sont le bana on a preuve na ngote. Papa na ngai. Yo on pouvait qu'il se justice. Il y a même plusieurs générales pour afin dans la place soit qui général. À côté les lions quelque part. Oui, oui, on a juste au pouvoir. Nazolo banayo. Papa, pièce contre pièce. Papa nanga. Le Congo marche. Le Congo marche mal. C'est-à-dire quoi? C'est suite il y a des difficultés dans n'importe quoi. Bien que difficulté dans n'importe quoi, il y a aussi une force et c'est à Mutu. Aïe va dominer sur le problème. Oui bien monté. Yoka. Et là il faut basser dans le gouvernement na biso. Baba nano ko tambola nanu. S'il vous plaît. Baba no tambola na banzela. Baba ndako kanga omoni bana mikie no bateka ba biloko mama tinda kingai na ke koteka bilolo na nzela. Baba ndako kanga nanu bana wana ba interpeller ba parents na bango ba kanga ba parents na bango. Abiri. Merci vraiment parce que aux hommes un peu pour comprendre le niveau nitolinga to kene. Puisque nous parlons de la quinoiserie, voilà. Esprit wana. Toujours un peu comme un peu comme améliorer. N'habite bien que. Phénomène ujana zo ebisanga. N'habite que otangelanga ata 3000 ujana ah oyo yebi. Okona ote. Na peut sur exemple wana. Mais pourquoi pas autant rappeler banu baza bien éduqué ba faire bandako na bango. Yo bana oyo zo mona na bandako. Mosora papa pesi mu Congo. Mama ye mora matino gauche. Ye moko mwana matino droite.
Oh, kuna souka, kuna destination inconnue. Mais toi, pourcentage de bâtonnets, c'est ça qui quand tu me parles des enfants éduqués, être éduqué, c'est quoi? Dans les arrières années, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises, il y a l'État, et il fonctionner. Il permettre, mais aujourd'hui, là, les entreprises, il y a l'État et fonctionner les sociétés. Et comme dans les chaos. Et alors, nos arrière-parents, mais quand ça la moins fort, il y a que Luka somba sotali bandaku presque tout oyo. Et ça bandaku il y a compagnie. Ozomona oyo bandaku ozomona. Et ça bandaku o l'État pesa qui, c'est-à-dire que ça les dans la condition. Après ça on va en crédit. Et ça les bandaku on va pesa en crédit. Bon, comprendre l'église à Kinshasa puis que l'équipe mingi na mboka. Donc sinon donc va pesa bango en crédit. Et puis elle est dans la condition. Il y a la condition que moi na moko pour likolo na il y a 3 chambres. Mais lelo est comme 12 chambres likolo kaka no zomona. Ba koma o kabola. Bon ba c'est-à-dire que bane belé sur bandal ba koma ce na système ya ke ayebi ke père na biso lupango eza. Bana musa bandal ba teka ba mapanga ba parala ba seke papa na bangwa ba papa ba koma ko telenga na balabala. Likolo complexe na die mikili. Mais sinon, les Quinois, on peut vrai, mais un bon Quinois, tu as esprit. Tu as esprit. Biso ba Quinois, tu as ta foi. Attends le simité lobby sim. Mais à la raté. Aux déjà Abiri. Pressé à la raté, voilà. Abiri lelo reprochera Quinois à Nini. S'il faut vraiment au conseiller Quinois pour qu'il y ait un peu recadrer ba makamususu abizele mabe abannir. Conseil nyoko pesa Quinois. Baya ya totika kuluna. Baya ya totika kimuyibi, totika kotonga tonga, totika kolinga pe basi ya batu, totika misala mabe, totika pe kindoki. Totika nyonso oyebi ke conscience na yo e lobelo ke e amabe. To sala bolamu. Bolamu e pour la rater. Yo soko yo moko antake kinoko tika nini? Ngamo eta kinoko ko tika nini? René Bir est fâché Macron de la presse. Et le Gangara na gotika. Mais il y a un autre mot. Et le Gangara gotika. Yo za pasteur te. C'est là. Et le Gangara Bir ngana gotika. Bat bote la biso baebi. Et le Gangara Bir gotika. Bat yende lo baté. Bat ça va comprendre. Et le Gangara Bir gotika. Bon, comprenez comment il a des friteurs répondre parce que moi baebi déjà. Baebi déjà. Merci bon parce que belo tika yo mose baté sur le contrôle nzoto non. Baebi le Gangara Bir fotika. Mais René Bir mbange kozala toujours. Mais bien on tombe avec Quinois ngo yo sokona. Mbanga wala le kopulanga mbanga. Comprenez que c'est René Bir do yebena côté maloba vena to pesa na biso dictionnaire mobimba. Asa ela ngo yemoko. De katala na Quinois mais nana 4 quelques projets auto ko engagé na 3-4 présidents d'Afrique. Toche bango pe na 4. Nana nazo biso vérité. Alors projet mo inexistant. Te ba projet de société ya bien. Oso to saleli yango to ko so pe chatini ngobila pe to tsepe na 4. Yo kazala expliquer le mot professeur. Ba éminent professeur à campus. Ba zindi simboka na libulu bongo yo. Et bongo professeur à campus alekinga René Bir na maye. Bongo yo. Na pe c'est verbe. Na pe ba professeur à campus verbe. Te ko pe so verbe te mais émission ka kino ba éminent professeur ba dindi simboka. Ba éminent professeur te. Ce sont des coureurs derrière les intérêts de l'État. Voilà. C'est quoi yo? On peut presque la souka mais quand on peut savoir remerciement na yo dernier mot na yo na ba Quinois to si sama makamon pour évoluer. Voilà maman nanga Céline Mujinga la prétos. Moi c'est à Pembe. Maman nanga Blandine Poutou ya ba Blandine Chandelle battant tout maman Paradis Paola Schengen Kula Londres moi son temps pour qu'elle pendant une année sans oublier Cornelia Dossi Givenchy Paul Overi de Souza et là j'aime à l'original et le véritable ya Willy Mouché Nico Damboka na lela bino fort. Merci. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous étions avec René Abiri. C'est avec lui que nous avons parlé sur un sujet où il permettre que vous allez comprendre qu'est-ce qu'est un Quinois. Un Quinois se comporte comment et un Quinois vit comment à Kinshasa. Bien qu'il y a certaines réalités qui sont déplorables dans la ville à Kinshasa, mais il faut que le parent sache que la responsabilité ils ont toujours pas na bango. Les lots de mots qui sont pas c'est synonyme que bana basa ba mal éduqué non.
admettons que rythme to continue en 2050. Donc c'est que tous zakala ba vaurien, ba vanupier, hein, ba troubadour na mboka. Non, ça n'a aucun sens. Bon sens batangela ngote même à l'université kuna faculté bon sens ya raté. Ba arrière grand-père na biso ba bota ba papa na biso ngo batang c'est ba université. Mais bah rien grand-père na biso ça ba tanga ba université mais comment mutu atangi classe malonga te mais azana esprit na otangi ça moi na koma ti na ba niveau na alors comprenez que un blo mususu biso moto to cultiver ba habitude mobwe ya mabe yango permettre que mboko pe le comme mabe bwe alors rien état Congo bébaki avec le temps il y a aussi possibilité que Congo peut bon avec le temps il faut toujours travailler se donner au travail et avoir aussi une bonne vision pour notre chère et beau République démocratique du Congo. Un grand merci à tous nos abonnés d'Emergence One TV. Continuez toujours de vous abonner sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Il y aura encore de programmes, des émissions, de très belles thématiques qui vont vous permettre vraiment à la édifier et qui vont apporter sous connaissance à travers partage n'a pas invité sur ce plateau et même je sais aussi de partager avec vous couper sabino ba conseil ba orientation pour que permettre yo qui jeune quinoa na quinoa zwana ameka un peu ko changer quoi donc mboka za biso to bongisa ngaka un grand merci à Sandra Mbabou et surtout à Carlos José na niveau ya Londres bon pena ba base Emergence One TV la bonne sanité base Emergence One TV na niveau États-Unis et Simbami pesa assuré par Merdi Sabwa et surtout na maman Bénédicte Mbayi na bonne sanité autorité morale Hervé Lupanadio master nga do masula ba drone to so la kina ozela on karana yabike yo okosarate o lo barapo sailaka. Merci encore na Rossi Zitobo na niveau Afrique du Sud na bonne sanité ba master nga tout ba Turquie, Bazana, Afrique du Sud, na France, na Moné, Kandi Chama et puis Francine Dombe, Aristote Missimi, Jean-Cy Foyo. Donc, nous avons maîtrisé déjà. Donc, on se retrouve très prochainement. Au revoir.